Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Ouais, merci Mingi, la diaspora partout dans le monde. Bokoto, Bokoto, Bokoto TV. Bon s'abonner, belé. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. C'est le moment de la délivrance, peuple congolais. Lelo, Chizia, Lelo, Ezali, pour la Kolobela, martyr. L'aime sous ba congolais, toujours ba makamunini, histoire ya mboka na bisote. Toujours ba gravité ya mboka na bisote. Toujours continuer ba distraction, toujours continuer koinana dans l'état, ba paya baza ko exterminer bande konabiso, baza ko piller ba richesse na biso, ba komisi peuple congolais faible, peuple congolais komi ko adorer ba pasteur, ko adorer ba politicien, ko adorer ka ba musicien vi na bango eza kokufa. Donc merci peuple congolais, journal Elo Ezali, toujours le bela ba martyr. Na kata télévision na biso osenganga boketu wa yambo kebala ba journaliste na ba micro ba journaliste yango toujours idée biso moto salelo kuna biso o na moment oyo ezali l'air est grave oyebi nani te. Donc ennemi ya Congo ezaka ba congolais, ennemi ya Congo ba congolais musu bavandi bazulu kaka boketu akufa pona bande kuna bango bali ya kana ba rwandais. Yango merci Seigneur, Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Nazali ekela moya motute, ekela moya nzambe. Nana droit ya ko dénoncer makamno sezo le kana Congo pe ko interpeller nga na yepona juger te na nzambe te, na yepona condamner te muta ko condamner pe muta ko juger ezali nzambe. Merci dans Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo. Merci na Papa Kimbangu, notre prophète, ba martyr Yambo Kanabiso. Merci na Patrice Emery Lumbumba, Cardinal Malula, Cardinal Echao, Mama Kipavita, Bakanda, Anouarite, Mama Nosanzo, Floribert Echebeya, Nabazana, Arma Tumbulu, Passer Lukusa, Mama Dundala, Bouza Mabe, Dani Boteti, Cédric Nyanza, Alain Moloto, Paluku Bakufa, des fois Paluku assassiné, Monseigneur rebelle on a ébi ba catholique na Babukavu assassiné bango do ezali mawa na nation oyo baza ko comprendre te. To bana na premier sujet peuple congolais boyebi histoire ya Congo. Kimbangu azalaka nani? Qui est Papa Kimbangu? Qui est prophète Kimbangu? Qui est Mvulus Kimbangu? Azalaka prophète, azalaka lukolanga nayo, azalaka molimo. Est-ce Kimbangu azalaki SP? Est-ce abundelaka mboka wana? Est-ce akufelaki mboka wana? Bakanye na 1921 atambola ki na bandolo ba prison ya Boma ake kosukisa 30 ans na prison ya Katanga aye kokufa na 1951. Est-ce que ba Congolais boyebi histoire ya Kimbangu? Rôle nini o Kimbangu jouaka contre occupation ya ba Belge? Parce que mboka na biso ezalaki dirigé na ba Belge. Ba Belge bavandaka 80 ans. Pourquoi bakoko na biso basalaka travaux forcés? Pourquoi bakoko na biso bakatanaka maboko? Likola richesse à Congo, Caoutchouc Équateur. Oye tongaka miba na jekamine. Pourquoi Mama Kipavita azalaka nani? Pourquoi na âge à 21 ans babelge batumbaye na moto? Asalaka nini? Asalaka madame maman moka azalaka na foi? Ou bien azalaki envoyé en Nzambe, Mama Kipavita,
peuple congolais, tout ça, on a fait boyer dans le journal. Floribert Etchebeya, Azalaka Nan, président à droit de l'homme sans voix. Azalaki Motoloko Labiso, pour l'année John Nyumba, Bomaka Floribert Etchebeya, Abomi Bazan, rôle Nini Floribert Etchebeya, Abané ko joué na Kata Congo, il fait boyer. Pourquoi coup d'État, il y a président Kassavou? Est-ce que le président Kassavou Balongola ga iponani le lofi boye bana CG Cédric Nyanza ndeli moto azwa essence courage wana euta wapi na kata Congo mobimba motani mazwa essence amisopela po babotoli ba Rwandais kana babotoli Etienne Tshisekedi élection ba imposer na occidentaux et l'okoni ne salaka Cédric Nyanza assez amitumba et l'okoni ne salaka ayoka kani nakati na Cédric Nyanza est-ce que bato oyo Cédric Nyanza asimulaka pour na pouvoir na bango lelo ba fabriquer bango na baron est-ce que bakipaka mama na bango est-ce que tombo ya Cédric Nyanza et l'immoine érosion, est-ce que comment vous pouvez ba Mamadou Ndala, Dani Boteti, Azalaki député ou Abimaki, a commencé pourquoi Babomaka Dani Boteti? Pourquoi André Kimbuta Atina Batuba Boma Dani Boteti? Makambeze Bele. Armand Tumbula Azalaki diaspora. Courage à Kiti, à quel 24 novembre, comme la mois Kouka. Pourquoi Zwaka Libanga Abamaka il est très vagabond oya Rwandais o lelo bo fuka melie bo betelier maboko criminel assassin Ari Hippolyte Kadami mwana ya Christophe Kanam o lelo ba congolais bazo bombaye pour ba piller richesse à Congo pour la ba sakana l'esprit à peuple congolais mais biso tozaka pour na ko dénoncer pe ko interpeller pour la solution. Il y a libération. Il faut, peuple congolais, il faut obliger tout ça là, tout au Balbi, dans tous les cas de figure, tout le solution pour tout le Malabonyama. Peuple congolais, les lobes à martyr et belé, passer Lukusa. Pourquoi bâtir la lème, passer Lukusa, Koufa na poison, Abima Makila na zone. Pourquoi aller Moloto, ba poisonner 7 fois, ba chevailler. Akoufa. Ce que le long est beaucoup de fois, mon asso vivre bolelo, et allez grâce à Nzambe. Grâce à sécurité dans Moko. Grâce à Nami Ebi. Penza bazo batela ngai, ngai moko pe naza komi batela. Peuple congolais, pourquoi baboma Mamadou Ndala? Moto ayaki kozoba victoire na est ya Congo ko kimisa ba rebelle ya 1-23. Pourquoi ba benga kaye ba betier lance roquette à Koufi? Pourquoi ba poisonna Mbouza mabe ba bomaye? Et ngo ba complot eza makasi jusqu'à aujourd'hui. Lelo bato baza ko tresser Congo ezaka ba congolais, peuple congolais. Peuple congolais ezali mawa. Biso ba congolais to une histoire à mboka na biso te. Soki to lingaka mabele wana ba Rwandais ba koki ko sala mbambulo ba salite na kata mabele wana. Peuple congolais ezali passe nazana kolela na mai na miso na ngai nalelaka air tout nazomona ke congolais zo vivre na ignorance. Congolais a mis évité côté Yaouta, côté ya Telemi, côté ya Zokene Congolais a mis évité. Tant que tu sacrifies ba kombo ba ndekona biso ba Thérèse Kapangala, Rossi Mukeni Chimanga. Pourquoi ba bomaye na Karine Lokoso? Pourquoi kaka ba siblaka Rossi Mukeni? Ba beta e masasi. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est plus que grave. L'air a sonné. Oezali télévision nabino,
Bokoto TV eza nango simple bo s'abonner bao balinga boketu wayam bao balinga kabituma na ngai bao basepela na ngai bao balingi Congo soki bolobi bo s'abonner même 1 million même 3 millions de Congolais so bozana amour ya Congo na tango boko mona ka télévision na boko kiko s'abonner mokili mobimba makambeze belé parce que il fait na bundaki bitumba oyo namoni bate belé ba pirata ngai ba lea ba œuvre na ngai ba œuvre esprit na ngai bakanisa ke na yebite na yebi yango nyonso mais na une décision ya œuvre ya moto ki ya moto bali ya kate ata kutu naza sobango ata kutu na miyebite balobaka soba liboso maelesi mais soki nazwi maele ndenge nazokoyebisa bino bosabone na bokoto TV l'air est grave so nalobi na bino bosabone bocomprendre ke te boketo akoli sagesse esalemi ye tika tobatela ndeko wana moto azoloba vérité moto nzambe atindi ye ekelamu ya nzambe défenseur ya peuple congolais syndicat ya peuple congolais o lelo na ye kobunda mpona kodéfendre mabele wana yango na peuple congolais il faut toyeba valeur ya bamartire na biso tomoni na Tunisie garçon moko bateka makasu amitumbaki président Bernali akima likoloka moto akimi peuple bimi mais Cédric Kinyaza mona passe dans l'hôpital à maman Cédric Kinyaza za souffrir dans l'hôpital batotu na kisasa silence na mona na noté peuple a sacrifié bande kunaye na mona na noté peuple yo makambo ya serré ye azo comprendre ngote mais makambo ba théâtre metakala makambo ba passer bazote ya bino ya lokuta ne peuple congolais bazolanda yango na peuple congolais na yaki lelo kolubelaka ba martyr ya Congo to reconnaître bango to yeba histoire ya mboka na biso na Kasai to bakufi chef wa Kamuna Sap ba boma ene Varis Bocham na Sami Badiba poka na intérêt ba Rwandais peuple congolais ba Martin bakufa na maluku 428 morts peuple congolais kanya maboma ba kuluna sodia ba shegi na opération Likof peuple congolais l'air est grave plus que grave l'air a sonné mes frères congolais bozwa conscience bande konangai bo vivre na réalité ya vie makambo ezoleka na Congo bolumba na distraction peuple de Dieu boza peuple ya Nzambe botika ko adorer bato bokomisi bato ba Nzambe bokomisi bato na kolo bandeni bokomisi bato na edite ne bokomisi baninga na bino peuple congolais ozali capable ya kokoma lokola bango mais na makoboma bato te tala mutoka kanamba bomisi bato na makobolo na chingi abomi bato na mbanda kasali ba massacre tout pas sur le loba congolais bazomona ezali Ruberwa ezali Bismakara ezali Bisengimana na bato lokola bobemi na bato lokola ba général Etumba ba Olenga ba Tango Fort ba général Kalumi ba général Mbala les vrais fils du pays ba Mbongo Bozui bandako botongi bokokena nango wapi tout est vanité de vanité boteka kanini po bosoba bandako wana boteka kinini bolonaka bilanga nini po bosoba bajipi wana richesse wana Nzambe apesaki bino te bondima bosala alliance na ba Rwandais Congolais na droit kotemisa mutu te Congolais na droit ko se défendre te mboka eza na occupation bino boconsidere Ruberwa wana depuis aya azalaka kaka wana qui est Ruberwa o mine tonda na monoko lokola benga salité ya mobali
o na kolobane ete biso baino bokai mino na ye ngai lokola manga esende salite ruberwa tala Jeannette Kanabe bamole munene okaza joueuse ya rugby ya Irlande Jeannette Kanabe elongyoka Goruil elongyoka Pakasa elongyoka lio ya mwasa zobota bana na Kata Park elongyoka Crocodile Jeannette Kanabe tala elongi na yo namona no mwana mwasa bamole minene boye te quel mollet mollet tela bamole ya Jeannette Kanabe eleki meme mopende ya Vital Kamerhe na minene peuple congolais batola baza bacriminel tala bazoe illettré akota même pas gardien mais tala bake kotia bango nini mpona balukaka moyen ya kodiviser peuple congolais bamekaka koexterminer peuple wana yango peuple congolais nalekaki awa bosabone ebele tokokontinue bemission ya koteya civisme kolakisa bino en face binemi oyo boza na bango en face na bino ntango boza kose distraire na masanga na primise na skole na bankoro banini bamakambo ebele ozoboma nzoto likolo nkoro okufa oza jeune vraiment ezalanga boketi wambo na suki awa nzambe apambola bino nzambe alibéré mitema na biso l'air est grave plus que grave l'air a sonné merci. Oui, peuple congolais, pourquoi tout ça les chaînes haut? N'est explicable non, Bokoto TV. Tout appelle la bande qu'on a vu sur auto kanisa qui baïde oyo. Ingénieur Steve Malungwen. Yé moto ingénieur pour ndamba pesi moto na moto ya y capacité. Il faut zo mon salo oyo éviter au tekel de kono sal. Oyo ça na vie, il faut tout se compléter. Et tant que tout ça pour se compléter dans la vie, et tant que tout comme fort, et tant que batu bakubanga biso, yamona tout sali chaîne oyo pona tozo biloko nanga nyoso batu ba pirata na kosala lettre pa ya Google pona ko récupérer oya yebi na sinane contrat o na sala ne signature a olaksango pa Google to ko avocat munene na kozala ezali gentillité kozoba œuvre ya moto ya esprit bolea nana mponzo ozozo mbongo ebele ozolia lemsunga pe na leki na métro boyo leki na voiture ozo sekangai yango na turubi histoire esili bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele na Bokoto TV. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre.